Affaire Odile Manzaka, biso tout moni ndenge ba rumeur ezo circuler ke Odile Manzaka ba beti 12 kei ezongi biso tozana pona kosala ba analyse. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et pas ya tasi de Bundescoach oya ko coacher bino na ba analyse intelligente kaka ndenge ezalaka. Bana mama, na eto sola sur Odile Manzaka. Ninye eleka. Est-ce que Odile Manzaka ba beta ki 12 eza ya solo? Ou bien zaka ba rimer, ou bien zaka bato ba luka bato ba kabona po mitema na bango ekita. To landa analyse na biso na bokebi. Soki eza première fois na o talanga okota na kati ya page na bino oyo essaye la rabino nyonso s'offrir, il faut partager pe o s'abonner et o sala bien makasi. To robeta lisolo Odile Manzaka mais ming boyebi kenga na lingaka ming moi ba preuve sala moi bien. Odile Manzaka nde bat bolo ba ke ba beti 12 wenge musala ngo ba 12 non. Na place so ya 12 ezate to tiko ko la 12 makambo. Mutabeti Odile Manzaka 12 azate. Odile Manzaka bandeko azaki chargé ya ba billet. Yekutu mutande ko simba ba billet oyo bon bazaki nona maboko po ba ya ko teka to po ba kabela pe ba batu mususu. To mona ki Odile sa ki vidéo mo boye na garçon mo beso ki kombone na bosani ba somba ki 21 billets bon mibale. Azu ba biliona apesa kango Odile mtazaki chargé nango avant Adidas arene beta na yebike bato ebele botaki vidéo wana siko so mutu basombi 21 billets aozanga billet ya kokota na kati ya salle ndeni tozala pe bato toloba pe makambo eza ya solo toti kokosa pe makambo so eza bon te tokosela yango makambo be kitoko te mutu basombi 21 billets siko azanga billet ya kokota est-ce que bomona makambo eza normal toza na oka toloba po to pesa elengi so boyebi likambo ndenge ezate totika kokoselaka ba makambo likambo place likambo ezate likambo eza bongo te tout simplement Odile Manzaka azaki na mwa baneko azali na ba billet ifalaka ya kotika ba billet akutana mama Claudine Kinwa azonga ere lekela kie makasi azana nkuta bonga mite me 20h azokeno ndako po abongama ti ayaka na salle wana ayaki na retard et salaki ke concert ici et bandaki na ebite peut-être eza loi ya Adidas Arena soki concert ese bandi batu baza susu na droit ya kokota kota te batu baza susu na droit ya ko déranger concert te tant ba musicien ba matai ba mo batu bande na kokota ba Saint Thomas nyonso kaka Odile te mais ba Saint Thomas nyonso to ba luka ba ya na retard par rapport ya ke toke na biso na retard est-ce concert en ko banda avant bande ko to eba ke ba concert na poto changer za sunde za kana kalate tango poto ezalaka ya kala ba série za kariba baba so osala ba reportage na poto ezalaka concert e banda 23h et si la titongo siko eloko na mentalité na photo longola ngona mutu lelo mundela boya nae j'ai changé depuis kama ba combattant musique depuis zonga na ba rapete so ezaka mundele to ezalaka ba air ba comment opesa bango titongo et comment coûter cher na ba vraiment te Toye bara déjà que musique comment aussi la 23h même ceux qui na Belgique OK wapi comment aussi la 23h et ça nango soutongo sate marambese changer nango il faut toye barango Odile Manzaka tanga uti sikoyo ko s'échanger aluka zonga sko aye na salle ayaki na retard we ranso na sa mataki na podium yango moya kotiza kiteza te ke mutabeta ki 12 et ça tout simplement mindele na porte ba boyaki kokoti sabat bon ba ebina bango te ke Odile sala na bureau ya Weranson ba ebina bango te ba ebina bango tout simplement ka ke aza mutu normal ay kokota concert mais pona ticket luvunu Odile kozanga ticket te azaki dia na ba ticket kutu o ba PC ba sombe ba ticket kutu ba sombe ba fan Odile azaki na maboko siko ko longola moko te pa kota na kati déjà za faux débat mutabeti 12 azate ezaki na ba activité ya kosala pour un orchestre kozonga zozonga po esko kokota concert et salaki ke aye akuti déjà na porte ba garadi ba mbila ba telemi na porte ba lingi su batu ba kota te raison pour laquelle ke bolo ba ke to mona ki pia ka bozu ba trou mo etikala ke na bozu ko kangi ba photo boti na kata réseaux sociaux pour na kiketo kaka olebo féliciter Weranson na age na ya tondo azotonda sa ba salle balinga age na ba bandaka na wenge ba osango sute mais bino po na ka keto bolingi ka bo ridiculiser mais bon moni bien que batu bazaki ebele libanda batu bazaki ebele libanda bavandi libanda bakota été boyebi le pourquoi bakota été parce que wera sa mataki selon loi ya salle wana ya Adidas Arena ceux qui déjà musiciens sa mati donc leader yemoka sa mati on dirait et ça a déjà clôturé
nayebi pete so ezalaki pa wera to bato mosusu je ne sais pas, mais au moins bref ba vidéo etambolaki bomonaki bato bazalaki so ata ba 500 personnes libanda ata ba 300 so na exagéré o bakota concerté parce que bayaki na retard tomoni pene ba oela ba bazolakisa ba billet ezate ke bayaki bazanga ba billet bamsu bayaki kosomba ba billet sur place bato pe misusu pe bazanga ki ba billet bazolakisa ba billet na bango, mais malgré tout ça bakota kite parce que mbila boyaki ba garde ba boyaki ba bi RC leki bakokota te bazaki kaka libanda odi l'esprit esala eke akende kozwa ba billet aya nango wana pona batu oyo balingi basomba ba billet parce que guichet billet zaki susu te aye kokutana pe na likama wana akoti pe na kati ya nombre ya batu o bakota kite ezaki na sens wana toti kosala ba polémique so polémique ezate tozika ba caméra to fungoli to embangu to bandina mune mama mo boye aoloba na commentaire na songi de façon que pour odi le soka silikae to so epi odi la longa na maison mère na ebité pourquoi koluka ko tia songi to ko kabola muto o asa wumeli na wera place moko bolingi bo kabole na wera son po bino bozwanini tanga kolonge pa wera son bino desko mbozwende ko pesa le meilleur de bino na pas odi le manzaka toza pe mitema malamu ko bandeko tant bosa ba analyse na bino mais na kati ya réseaux sociaux boloba makambo eza vrai boti kokosa lokuta ou bien peut-être bato basali ba analyse bazaki tout simplement pressé balinga kozela te baye ba beat to cause nini oyo esali ke odile manzaka za libanda bango baweleli ka kosala ba analyse par rapport ke bakotisa ba view na ba chaîne na bango sa baluka ba se renseigner baye ba nini au juste eleka ki pourquoi odile manzaka akota kite bon olena loba mingi peut-être ebima pe loko anga pe na okosa sans plus tarder na otia no vidéo ya odile manzaka explication na e aoke no ndaku après ake ko s'échanger pour aya concert après bo mona ndenge akutana na Weranson pour soni elati bino bato bolingi bokota ba makambe tali bino te o bozoluka odila longe pa Weranson botika na soni bon na oti la no vidéo wana to landa et bon to luka to sisa to clôturer analyse na biso to leka le 18 octobre lelo samedi le 18 octobre au RNI 20h na tout la namaka dit qui n'a pas la joie billet donc comprenez comme ça avec Tony Lewa na tout la naï et c'est quoi ça after après ça on va billet on a RNI 19h50 donc ici qu'on a libanda donc on a qui sonda qu'on a qui bon maman depuis 18h voilà ça billet na libanda na Tony Lewa mtata msinga lelo bien à la servi dans ce qui est de l'invité sur les gars mais ici qu'on a dans libanda papa félicitations premièrement donc en tout cas et puis pour la condition physique oh là là papa nazo au lieu que na commis na porte na hôtel na téléphone papa j'avais des larmes aussi surtout dans qui tinga papa nanga zamba bati là-haut. En tout cas, la ngana les cadeaux pour la féliciter, la qui peut fatiguer, puis la telle peu il faut dans vous avez fatigué, vous travaillez dur, vous permettez de faire répéter, qui na kimti awa. Mon papa c'est mon logo. Donc on a winner, na bokata papier. Donc bino bato bozolo ba mamnya so bolo ba kombo nanga, na tindi mutu moko te asa alo ba na kombo nanga. Donc maison mère c'est ma famille. Oh bah tu na bamuti. Il est wana lelo tout ça le bana mama boti kolanda bino moko odile manzaka na voiture azo kende azo expliquer que auti kotika bako auti kozwa ba billet aoke ko bonga mapa ke concert alobi pe bien toza déjà 20h donc cela veut dire que 20h wana concert ese bandaki ba musicien basi bande ko beta yesu azo ke non ndako boso ndako za moi trajet tia bonga maka biso pe basi tolinga moi make up ka ndenge zalaka tia lataka tia lukaka sikoyo aba akende siko concert akenda ona air nini bandeko tozalaka pe bato so likambo eza te toluka kotiaka basongi to koluka kobota baproblème to kobota makambo kitoko ata place moko te en plus odi la suka oksi bino soni abi botika kokotela epo eza mwasi moko boye aninga sa lokola kotela odile a critiquer wera ke
oyebi kovanda na ba musicien na batu na ote obeti odile soki nani 12 parce que mutu nyonso toza na besoin aya osala video mbanga zwa ba view na ye sans tenir compte ya koluka kozwa ba information na source tozoya koluka ka mbambo kosala ba video po tozwa ba nani na biso tozwa ba view c'est pas bien même toi na besoin ba view tolobaka mpe mwa makambo solo esala biso bien so tokemi mpe na lokuta esala kitoko ata place moko te totika songi odile asa umeli na wera nson jamais kokoluka abeta odile 12 akoluka abete 12 po azwa nini totalaka mpe ba 12 yango mpe na ndenge okendela odile asali promotion makasi afingami abundi moi malili nyonso tu odile a toujours na ba émission muke yo wana liboso Adidas Arena pour ça la promotion avec ranson pour concert reçu ndenge bomoni réussite wana et bon sikoyo bo lukas ko bokabola mutaboina we ranson c'est pas bien surtout wana eloko osalate toti kokosaka makambo place makambo ezate toti kokosaka makambo do o ngana meme bino de vérité yango wana donc na suki wana tasi de bundes pour bien azalaka wana pour na kosaba analyse bokomi kofinga ngai okomi mukala ya nani ya maison mère non akomi mukala maison mère te eza tout simplement we ranson tana actualité mikolo so pe musicien moko pe aina comme na azana ma actualité na ye angasa pe moi nani na ye concert na ye to eloko na ye pourquoi pas to ya pe to ya ko soutenir ye toza na ba chroniqueuse pour na ko soutenir bato ba osa musana bango bien tout simplement elo mona sima eza nango wana te bo luka bo bana ko finga na ba commentaire mutasaibi ni lo te bo finga e pour rien batu nde bafinga bato omona ma muto ofinga lekio me ofinge kana tikaka ofinga kitoka ta place moko ta ne mo webinga ta sindiza na bimana ba masolo na betaka ba histoire vrai misu bokomo komelanga otiki ba analyse otiki masolo comme na makamba wera me wera musicien mboka na biso ape vie nanga pourquoi pas to soutenir ye mabeni nezana surtout soutenir we ranson so likambo ezali soki analyse bien ezali soki mpe azobeta conseil toko support ye parce que aza musicien na biso ya mboka na biso eyaka lokuma Congo eya lokuma Côte d'Ivoire te ya Cameroun te donc c'est ça tolobaka makambo eza na nzela mpe avant tosalaka baanalyse na biso po toluka tobebisa réputation ya baninga toluka totiaka ene akokabolaka bato tolukaka na tokenda kolukaka bainformation na source après toye toye kosalela yango analyse esa bien mais so tozalaka pressé kitoko te pressé nde kitoko te faut toluka tozwaka nanu ba information après toye sikoyo kosalela yango analyse bongo te bayaya bongo donc na suki wana on a s'abonner, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et ça la bien à la prochaine vidéo. Bye.